Shalom na bana nzambe nyonso, tika nzambe alola apambola bino. Soki olandi ngamba liboso, osabone kaka. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis merci na ba abonné na nga kuna na monde ya YouTube. Na vidéo on a otaki kosala pona kopesa ba chroniqueuse. Pe pona kolobela Karine Mokonzi, ba pesinga basunginga na verset ya Bible o echapa kinga eza na Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Ba parents de baliaki manga, baliaki raisin, mengai ekitaki na bana. Je vous dis merci parce que vous êtes en train de me soutenir. Nazo salela nzambe ngai mon côté, nzambe na ngai apambola bino pona koyeba kokomelanga passage ya Bible ya Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Bien-aimé tozala na habitude ya kotangaka makomi ya nzambe. Naza na message oyo nazwi de la part de Dieu. J'étais à la montagne, naza na prière na montagne. Ezalaki à 3 jours, j'espère que affiche ezalaki na TikTok le 9, le 10, le 11 nde nakitaki montagne na ngai isika nakendaki kobondela. Et pendant que na lalaki na butu ya lelo, qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Na moni ezalaki na etuluku ya batu ebele vraiment batandaki bitoko bazolala na se na matanga, tozalaki na matanga e na matanga wana bazoboya koloba nani akufi e mutu oyo akufi na poto akendaki soins médicaux na Paris, akufeli na Paris. Bien aimé na moni batali singai photo ya ndeko na biso Gabriel Bolembo, ndeko nanga Gabriel kota na prière. Na pesi au passage à Bible au ezali Psaume 25 18. Bondela na Psaume chapitre 25 18. Lalela wana. Bondela na Psaume 21 11. Bien-aimé na moni ndeko nanga Gabriel kokufa. E na moni batu ebele bazo kamwa Gabriel atiki biso. Bien-aimé tangu na lamuki ezalaki déjà ba 7 heures, ba 6 heures pardon, natalaka heure. Natal ezalaki déjà 6 heures. Et nazwaki makasi elongo na molimo mosantu ya kotelema pona kobanda kobondela. J'ai commencé à intercéder pour ma sœur. Nabandi kobondela pona Gabriel. Nini nabandi kobondela bien-aimé. Le Saint-Esprit a pesinga prière ya kosenga mawa ya repentance. Nabandi kobondela, nabandi kolela mawa ya nzambe likolo ya vie ya Gabriel Bolembo. Nabandi kosenga nzamba yokela yo mawa. Bien-aimé na koti na monde ya théâtre. Nabandi koyebisa nzambe yokela ba comédien mawa. Nzambe ba comédien bazo sila. Ta miséricorde sur leur vie. Nzambe sala bangongolu baye bayo pe ba se repentir batambola na kati ya crainte na yo. Nzambe na yebi ba comédien ebele bazana kati ya molili, bazana kati ya train ya kowelela bozwi pe stabilité ya mokili oyo. Nzambe yoka mawa. Seigneur, pitié des comédiens. Nzambe yokela bango mawa. Sopa mawa na yo. Koboma bango lolenge wana te. Sala bango ngolu bayeba yo. Sala bango ngolu batika masumu bapona chemin ya lumière et non pas ya ténèbres. Bien-aimé, pendant que na intercédaka pona batu kolela mawa ya nzambe na vie ya batu, nayokaka ma ya misu na ngai kotanga, nayokaka compassion, nayokaka mawa moko boye etelemaka na motema na ngai lokola likonga ya kobanda ko supplier nzambe ya koyebisa nzambe yokela bango mawa. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît, longola mopanga na yo ya kufa. Sala bango ngolu bayeba yo. Sala bango ngolu bapona chemin ya lumière balongwa na kati ya kotala ya mokili na yokaka mawa pema ya misu na ngai tangaka. Bien-aimé dans le Seigneur, eza masumu na biso moko ndememaka biso na kati ya liwa. Ce sont nos péchés qui nous amènent dans la mort. Ya Gabi Sambela, Gabriel Bolembo Sambela,
je vis ta mort. Namoni liwa na yo et ba préciser ngai eza na Paris tango kenda ki soins médicaux balobi ebembe na le comité. Bien-aimé tozala na vie de prière. Tokoki kopamela que au nom de Jésus bakokoka ngai te bakolonga ngai te, mais nous avons de péchés qui sont devant nos faces. Tozana ba peine ya masumu yango na pesi. Psaume chapitre 25 18, ça c'est pour tout le monde. Parce que la mort est pour tout le monde. Bisonyo soto sumu kaki. To tambolani na lolenge ya malamu te. To décevoir nzambe pona kowele la bozui ya se ya moi oyo. Eza kaka pona ba comédien te. Même pona ba journaliste. Même na kati ya politique. Même pona batu nyonso oyo bazana pema oyo nzamba pesi. Demandons la miséricorde de Dieu. Kowele la kana nous lisakolite. Kowele la nanu teke au nom de Jésus bakolonga ngate non zonga na rétroviseur ya vie na yo bien-aimé la na Psaume chapitre 25 verset 18 yebisa nzambe masumu nanga ezali boso longola ba peine ya masumu nanga bien-aimé, ce sont le peine de péché qui nous amène dans la mort. Liwa eza pona mutu nyonso oui, mais mutu faut tonda mikolo na ye na se ya moi. Il faut anuna, il faut que ça 20 ans, plus que même Koleka, parce que c'est la parole de Dieu. Mais il y a plusieurs personnes qui ne atteindre même pas demi-siècle à cause de nos péchés. Et ça m'a soumondé au fond la porte à Lilita. Bien-aimé, veillez dans la prière. Zala na vie à repentance, tikana no kosenga, zala na vie à repentance, bien-aimé. Et o etikali e kopese ma biso lokola matabisi. Nzambaza bolingo. Bande konanga ba comédien bo se repentir, il y a le paix de la mort qui est en train de circuler. Bobondela. Bobondela. Tokundi Caroline, Tokundi Héritier Chilumbaï. Ce sont des jeunes. Oh, balongwe na mort subite. Et bien aimé les lots qui sont morts. Tellement que c'était réel. Ceux qui t'ont comme qui tongo. Ezali susundotote. N'a eu vision. Moi j'ai prié. J'ai intercédé pour des autres. Pour na liste ya bateau. Oh na mantaka na montagne. Na priya kalisusu po na makambu na ngaite. Ce qui n'a matina ngomba, ce qui n'a commis moche, na mataka na liste ya ba kombo ya batu, o bazana ba problème, na kenda ko intercéder, et lelo nzamba kote linsingai liste ya ndeko nanga Gabriel, lelo nzamba koti si kombo ya Gabriel, na liste ya bato na kenda ka kobondela, Gabriel Moss, je vais prier pour toi ma soeur. Ce qui mutu azui révélation. Eza pona mutu wana te asala ba effort, mais eza charge na ngai nga mutu na moni liwa na intercéder. Bien aimé na Exode, pendant que Moïse azalaki na montagne, je m'excuse Seigneur, que mes larmes te louent, que mes larmes t'adorent. Ezala maya misute pona liwa onga na moni ya Gabriel, mais maya misunanga ezala na langage liboso na yo nzambe eyo kamawa. Bien aimé, pendant que Moïse azalaki na montagne, nzamba monaki nini oyo bana Israeli batikalaki kosala na sima basali bikeko parce que Moïse aumelaki na montagne. Bien aimé, et kanda ya nzambe mataki ya koyebisa Moïse nazoboma batu ana makambo batu ana basali eza horrible. Moïse azalaki na monopole par rapport ya alliance, par rapport ya intimité oyo azalaki na ngona nzambe na mission. Moïse a supplia ki nzambe ya koyebisa nzambe que soki obomi bango Pharaon akokanisa neti ozalaki na incapacité ya kokotisa bango na terre promise. Bien aimé, Penzambe a se repentaki liboso ya Moïse alobi na koboma lisusu te. J'ai l'alliance avec Dieu. Naza quand même na monopole ya koloba na nzambe ayokela ba comédien mawa. Mes chers comédiens, prions botika distraction. Non mona ba comédien ko sila na liwa bobondela. Et ça la kaka pona bolembo te. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Intercédons ensemble pour nos